Bien, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous captez en ce moment. Bienvenue à votre émission Awa Biso. Comme vous remarquez déjà, il y a une grande différence. Et c'est Katozalaki, Nesikato Komi, ils en avaient fort Nabino. Quant à nous, quant à moi, je peux que dire, le Benézer, le Seigneur a voulu que l'évolution est dans Nabiso, na Awa Biso, Maramboué, qui est Nekato Sorola Kiwana. Un grand merci à vous, un grand merci à tous les partenaires surtout pour soutenir l'émission à Bisso. Un grand merci à vous. Je suis très reconnaissant. Devant vous, c'est toujours Miss Gail, artiste de Moulobilia Mboka, Miss Gail, artiste autrement dit, Georges Chimba, donc votre porte-parole. Na elimino lisusu basango nenge na mesana, nenge na mesana comme la bino actualité, nyonso parce que Awa Bisso c'est l'émission le plus suivi de la capitale. On appelle doute et raté. Moi, tout comme dans ma faute à verbe et ça va bien. Un grand merci à Yaroubi Visor. Merci pour vos soutiens. Un grand merci à le formateur des boss, Yannick Konkai. Un grand merci à vous. Et pourquoi pas aussi de penser à le déclarant le plus crédible. Il n'y a pas Blokini. Au moins, il y a 5 000, 10 000, il y a revendre de l'ango na barte pour la consommation. Il y a raisonnaka. Parce que, mais tout, nos têtes tournent autour des idées et des objectifs de raisonner. Que faire pour nous CP Sabino? Que devons-nous faire pour nous faire avancer Moussala? Non, nous comptons comme mais déjà un grand pas et salami. Tout ça, ils en avaient fort. Il y a équipe Mobimba, il y a Miss Gail Télévision et surtout dans Maison Abisso, il y a GSM Pro. Là, je tiens aussi à remercier l'ingénieur Degam Ngoma, Maëlena Maële. Bongo ya cimetière, l'ingénieur Degam Ngoma. Un grand merci à vous. Merci pour la réalisation. Awa Bisso, ce que zande parce que l'ingénieur a fait bien son travail. Je suis obligé de vous informer parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera mieux à ma place. Alors, actualité, c'est juste Tozana, l'artiste et comédien Jean-Blaise Lukan. Donc, à Yelibiso, na Angola. On va essayer de parler pour tout mekempe ko sur la mambouya Arnabiso. Objectif faire voyage naïe cette fois-ci et Zaponanini. Pour découvrir Ango ensemble. Mais on revient juste après le extrait de cette publicité. Merci. Solution Loja Zeferinu Ibanda et même bino ba solution ba mobilière nyonso ya banda kuna bino na prix ya muke ozui nyonso ozana ngo bosenga pona osomba TV osomba radio osomba ba appareil nyonso ya ndaku osomba ba kiti osomba ordinateur même ba faire repasser ba gilera to ba congélateur Loja Zeferinu Ibanda tozala ba matériel nyonso ya informatique ba ordinateur ba imprimante ya qualité ya bien pe na état ya bien osombi osepeli osapeli susu bongo na agence ya fret bino ba ebozala mutungisami ya kotinda ba colis onga na tinda colis ekoma te onga na tinda conteneur ebinda na mai Loja Zeferinu Ibanda eza na solution ya komemela bino na durée ya 1 mois ya pamba otindi colis ndeko na otindeli yo biloko ozwi na esengo po sepeli tozali bongo na Suisse pona ba ebandeko bazana besoin ya kotinda biloko na Kisasa tozala Kisasa tozape bongo na Luanda la capitale bongo na bandeko baza na Belgique engaye bato ba France o ezali solution ya bana mboka en tout cas soki otindi ekomi na kimia bandeko bazwi pe basepeli awa biloko eumelaka te otie mbala moko ozwi nyonso to kotinda ka ekomaka malamu ngai na uti kozwa biloko na ngai notoka oyo 16e fois na ngai nazwaka eloko kungaka te agence na bino yango loja na bino yango oyo otinda kaka na libanda Zeferino bongo botu na ngai soki toza wapi adresse eza esika ekobunga te esika moto nyonso atiaka makolo na parent avenue Azaba avenue Elandi mbala moko akomona loja na biso Zeferino Ibanda moto autriche congolaise soki azokita na sanator akokita bongo na avenue ya Sinatra okomona mamoko loja na biso Zeferino Ibanda alors bobengi à partir ya Suisse bozwi mbamoko direction ya loja Zeferino Ibanda pona kotinda bakoli na bino kati na biso eza
plus 41 766 90 84 44 plus 41 76 690 84 44 wana ozwi directement à partir de la Suisse tobengi bino ebele ba travaux na biso tozosala awa ndenge bomoni ba vente nyonso toesalema na ba prix ya bien et puis ba prix na biso tozotia ba transfert ya biloko eza pe na ba moyenne ba prix ya bien ba opesa bino biloko na bino avec assurance confiance na bino nde succès na biso Loja Zéphirine Ibanda toujours puissance. En tout cas, ce qui est vrai, Loja Nabiso Zéphirine Ibanda, on s'en maramba bien, les bomoniona, vous pouvez sa confiance parce que Balobi, vaut sa confiance et ou non sous succès. Dans Zéphirine Ibanda, en tout cas, vous allez décider. Là, je tiens aussi à remercier déjà le boss Bionic Ibanda, hein, notre directeur, le boss Bionic Ibanda. En direct de Kinshasa, j'aimerais encore profiter de dire un grand merci à Dieba Seki Patrovayou, le directeur Dioba Seki et merci le docteur Patrick Petit. Donc sur ce plateau, je suis avec Jean-Blaise Lucano. On va essayer de partager un peu, de parler un peu pour Arnabiso, Nengenini et je évoluer. Bonsoir. Bonsoir, Miskel. Voilà. Georges Timba. Avant de dire surtout qui m'a Porte de fou, maman. Jean-Blaise à côté. Jean-Blaise à côté. Donc, pour nous déjà, à Wabiso, au Tigre Abiso, na bandenge morobo. Je me souviens, émission Motosara na Ilia. Avant aux Zonga Susukine, na émission non ensemble. Na bateau union sur base si ma caméra, na ingénieur Givenchy. Donc, na bonipe Erkandombasi. Topesio seja bem-vindo. Obrigado. Ne borobana portugais. Voilà. Ingénieur Olimbisanga pongana ningana mwatro. Donc nazo pesanamba félicitations ebele. Vraiment. Na travail fait au izo mona na miso batou parce que na tina libanda ceux qui olobeli a bisoté pour ba na moto ba na bandenge na bango mais Angola eza awa biso. Awa biso oui. Donc a peneza biso donc biso ndi mutu to nami koti ata na kati biso nde mutu to pesi ba makambo po eza. Donc je nazo profiter à féliciter nanu yo pour la vision. Ma vision à boye c'est à féliciter. Parce que na diaspora ba te belé bazali focaliser na ba futilité. Voilà. Mais toi tu es là pour donner de vraies informations. Ensuite il y a koluka koyeba ndenge nini diaspora eza kotambola. Voilà. Parce que elo mona yebaka ba te belé ba comprendre ngote. Tu es parti aux artistes. Voilà. Ok, il n'a pas boy, mais on l'a inaperçu. Voilà. Ça se fait pas. Si tu es un artiste, et l'ongina yo, ezali emblème, et l'ongino emblématique, c'est un message. D'autant on l'a isika, il faut oyeba comment yakope ça message. Message à tout lobby en côté, mais l'ongino déjà eza message ensuite. Luka chen yamala moleka. Neti na ngola a Luanda mobimba so le gina bisote tika na kitala mboka ndenge lobaka Stéphane Africana. David Matondo na PCP Motesi Gozali évangéliste David Matondo vraiment. Alors biso sali biso pe plaisir. Ndenge et suis-moi tant. Donc na lina profiter na yebisa que si je suis en Angola voilà eza grâce à GSM Pro na a biso na invitation na bango kenga na nazali dans ça la production awa bon on a eu pour un projet mon ya film moi monene tozo réalisé donc nanga tout des volants déjà net ne bandeli mais et ça on peut le côté ni déjà au te monika soif ka lo ba moi avant donc na lo ba déjà parce que ba yaka na bango ba biso ba yaka ba spectacle ba biso je salue ba ndeko na ba confrère na ba salaki awa mobikisi R10 Aïda Mukwata bazaki mwa mingi bayaki mais na regretter ka neni baleki na bisote il fallait baleka na biso pour relaxer que ils étaient là makamka olobaki oluti koloba ona ya ba fertilité peut-être moi ba diabo batindika chakal kaka moi ba expliquer bango réalité ezate que kuna pneza randeti awa biso on les dépendre na producteur na organisateur o ya bengisa ibango
biso nga kuna kanisa qui peut-être est arrivé na yo ezaka ndenge ba artiste nyonso ba uta ki ça ba yaka na bango, c'est-à-dire tu viens au sein de ton sous la production na yo ton sous moi la connaissance non sous non moi je viens pas comme ça ngai na yaka na esika na plaisir te na keneke na mboka pona esengo mo na mboka te nga na keneke na esika na yebaka eloko na ye luka pe eloko na ye osala na voyager mingi na Angola na yaka Angola presque voilà. Mais cette fois-ci, na ye na Angola pour na musala. Ah ok. Mais oye na Angola pour na musala comme artiste mususu balobaka ki Angola cimetière ya ba artiste makambo esimbaka mais na cimetière batombo nyo seza ne monte. Na cimetière batombo nyo seza ne monte. Bamsu bakunda bango na mabele, bamsu bataka pe na kavo, bamsu pe no mona pe na mosaïque. On s'est dit bien qu'il bâtit na et là on a bossé les pindaku basali bandaku le mot ça qui est différence malgré ça mon oui mais différence ezali ensuite bon moi je ne suis pas naza mon ouiité voilà ceux qui bango ba ela kana ba lobaka ki Angola et lo que ça la souté voilà parce que ba yebi ko valoriser ba talent na bango te OK nga nazaka artiste te nazaka artiste te naza artiste décorateur nazali artiste peintre nazali artiste réalisateur donc nazana moi ba attribution moi belé ensuite à part que za l'artiste naza sous chantre batika na bango ça dit artiste complet quoi complet ouais. Ah donc c'est pas facile ya kotika Kinshasa to bike kuna penande mtu art na biso ya cinéma et évoluera moins mingi ça beaucoup plus dans moi avance par rapport à Angola mais c'est pas facile ya kotika Kinshasa pour na koya Angola ko sala quand même boulot c'est qu'on a assuré na makambo et mais bien sûr ya on a solo bati na koyi kotika kinte pour na ya ko passer battant na ye mboka te pour na sengo mona mai non voilà. Je suis venu pour na yebelo na oluka ya moni mettre fana yeb ça pe ko tout frère nangai petit frère nangai RK ngai mikolo na baptisé empereur RK ah OK na comme ici empereur parce que RK conseiller ou meli nango trop empereur RK empereur parce que au moni il faut qu'on valorise batu o bazana besoin yeba batu beli ba yebité mais bazo faire voir batu ke ba yebi surtout en Angola na Angola batu beli ba yebité obita to sa émission ilia na tanga ba commentaire bo yalo banana nini na ngao na lo banana OK mais au moni pona nini Angola ezobima ezoloba yango eza cimetière voilà parce que les gens bazana vrai sens et vision de projet kozala mais vision ce qui vision eza définir tes projets en sens te OK c'est ça bon ozaki na tozaki awa tote ko perdre moko ya ba icône pena ya théâtre congolais et ça là ike faki koribi malibanda yozaki pena Congo de la République comment est-ce que vous trouvez qui d'abord organisation mal organisé mal organisé côté à Batangola côté à Batangola je félicite bandeko nanga ils sont ba combattaki ba bundaki OK ba bundaki po ba bimisa ndeko na bango c'est à féliciter ba président Jetem Kaninda leader à Pembe leader à Pembe micro ba benga tout puissant bon séjour leader à Pembe Jetem baluka ba problème donc azana kini on a PC ba mbote na toka bwana nae anakin ba président Mobutu ba Carlos moi ba belé ba tchaki maboko na pat pour koramira esa ebima OK mais j'ai nazako déplorer organisation ya RDC nazaka na RDC voilà soki boyebi makambo te il faut pas oser faire des choses où vous en avez ça m'engage que moi voilà ezako engager ngai omoni bato balingaka vérité te les problèmes ezali tout le monde alingi azala na katikati ya organisation mais soko tali baza na bango ba organisateur te omoni na poto so babi organisateur de fête donc c'est quelqu'un o yaza na matière na mutu ayebi ki aza na connaissance ya eloko organisation voilà nazo regretter bato délégation bakena na Angola
bandima ki ba comme ça bango lokola ba torchon bandima ina bango soki ezalaki nga na linga na ndima na ngai te olala bayamba ngai ndenge bayamba bango kitoko te délégation bato baye na délégation transport ya lufu ti Kinshasa ezali te eza te lufu ti Kinshasa eza te bakende na ba transport na mais dépense to keki dépense na bango ezali ifanye bana na lufu wana dépense bana ça dit ya délégation ya Angola dépense ya délégation ya Angola dépense ya délégation ya Congo et bana na lufu donc ça dit déjà d'ailleurs partir ba transport même ba délégation est-ce que bayeba ki nanu ke ekozala na délégation zo tangolezo ya est-ce que bayeba ki bazaki bayeba ite ils étaient pas informés parce que ceux qui bazalaki informés comment bakoza na transport ils étaient pas informés au moins tant bato bazo sala organisation eloko il faut mettre toutes choses eloko nyo se faut yebana nalingi na condamné organisation ya Congo peut-être mais tango bangolais oyo bautaki awa bazokendi il fallait organiser déjà makambu nyonso il fallait babenga ba délégation ya Congo balobaki biso tokoya 15 personnes tango tokoya wana bo réserver biso transport place à rekomela bamisu bakoma de bandade bamisusu na marque kaka ya sengu kala ingango toyo bamisu bapanzana banini quoi trop oh là là mal organisé on est en part neti mingi tout condamné na organisation équipe organisation moi je condamne personne parce que nazaki na organisation na te nalingi ko condamner te mais nazali ko loba ba fait o ngana moni ngai na ko longo neti lelo one na ye abu GSM Pro mte bengi singai na ye GSM Pro mtazo loger nga voilà nazolia na compte ya GSM Pro nazolara na compte ya GSM Pro ata na kolala likolo ba tol so balobi na ngaki tala litolo o to bongiselaki yo ya mo là-bas parce que l'organisation est là voilà mais ils étaient pas organisés pour organiser batuneni mais yo yebi Angola bien oyebi pe ki ça bien pourquoi ne pas biso to donc calculer na organisation matanga ndeti amira esa yo ngoza la parmi l'organisation j'étais pas organisateur mais j'ai donné les idées mais ba idée nange comment le lokola neti moi neti kaka et surtout que vous avez rappelé la service ba service ya nazo lingolo baté na lingolo ba makambo te po et ko toucher ba personnalité ya bato po yeko bimaneti ti lelo Blaise azalaka na kanda elo muko parce que nga ba traitant ngai ke Blaise azako azolo ba bongo parce que bazui service na été ba traitant ngai ndengwana azana rage et pas ya bato o bazaki na organisation ya matanga amira esa bato bazana organisation ba yibani tizaki te na lobi je ne vais pas citer les noms. Moi, je peux vous aider. Non. Ceux qui ont aidé autant à Oyo Linyo Tangi, mais na autant à Bakombo ya Batouté, parce que je ne suis pas ici pour citer les noms des gens. Voilà. Nganaza a na yosa makamunangai, mais au tout l'ingan des questions, en tant que Ndeko Oazoluka évolution, il y a communauté congolaise et avancée, est-ce que tu peux imaginer cordon parce que vous pouvez imaginer que ozali na matériel par exemple ozali na ba caméra ozali na son ozana musique ozana ba instrument yo ozana ba instrument mais na milliers ya bino ba artiste ba journaliste ba préférer aucun louer instrument et pas moto et choqué ils ont choqué ngaïté mais nous avons combien les gens sont mauvais manque à ngai na sala ga funérailles banda pe na wana sala funérailles mutu te au ya déjà ko contribuer ngana na batu na ngai na sala na kunda na kisasa wana ngana sali cercueil ba kundeli Cheko cercueil ba kundela Cheko ngam na sala OK comprends bazaza na bango inutile ko citer ba komba bato pona ko éviter pia ba amna bango baza kinya mais bato wana o ba ko solliciter ngai na ebisaki bango boyi na sala ba émission ebele na loba boyi OK na ko zanga contribution ya opesa
mais en tant que ndeko wana kufia za ndeko na ngai et si ka moko ta musu cercueil ezalaki 500 600 700 dollars soki boye pa na ngana opesa bino ta musu na 300 non ça m'a bien placé parce que malgré bongo monika que non c'est ba mais bon y a dit parce que ba yibi que soki ba ke kuna pa la blaze yekozala poisa faut pas que ne place ba oliati faut que place ba oliati faut pas que place ba oyiba na lo ba terme bien faut pas que place ba oyiba mais organisation c'est comme si que qui pe na ba na ndenge ba cotisation ezaki na mo ba kilo mo boy est-ce que ndenge yo moneli organisation na ndenge l'équipe malgré l'équipe bien té selon Jean-Blaise Lukanu est-ce que ba lepe kaka nazalaki te mpona yeba soki bale po évolution ya bamakambo nyonso o cercueil o corbillard tout nayebi ndenge ezalaki moto alingaka kopesa je sali Eric aza na France nazopesa bambote parce que ye moto apesaki corbillard me batanga ata komona ye te apesaki mpe cercueil mais esali ke mobali ya ndeko na biso ya defente alobi ki non faut bakunda mwasi na nga na cercueil kaka oyo sikoyo lokola si balongolaki corps na cercueil wana po ecréer bapolémique te bazwi ka cercueil kaka wana kaka bachange yango couleur bakongeli yango kaka miraisa c'était comme ça esalama yango wana makambo oyo mpe ya sonam lado na miraisa aza susu na biso te tokovanda na biso mpenza mpe mingi wana te tolobi na biso kaka na moment nayebi ke bato na ndako ezalaki ne boye me bato ya polémique mpe baoloba kaka je m'en fous moi je m'en fous le problème ezali ke na Congo soki bato baza misato bazoluka évolution bato balunga ebeba baza 53 misato ka baluka ke avancer 53 mobimba baluka ebeba c'est ça notre problème yango no moni ba guerre eza wana internet bayoka nakate sokolo pakala bayoka nakate azolinga muninga évoluer te bato biso pe bazui ba makambo ekominesi ya bango ki ennemi ba poison ba mbasu ba makambo belebele ko nakata ba makambo eza pasi pe mawa yango mona biso lelo tamso moni na oloba boy mais ngana za moto na mibomba kapenza voilà na mibomba kapenza talinga ko bima na ba makambo te parce que ba guerre eza des guerres on a besoin de guerres liées avec des futilités. Et puis ça va de l'autre côté. Mais le coup là, va vie côté en internet. Donc continuer à biso. Très bien. On évolue avec Jean-Blaise Lukanu. Maintenant qui toye bal so que moi muke. À parlons ya ba guerre wana obi na minute oyo théâtre pena simba mi penza moi mingi. Bato bazala me pleure si la bisalo na Belvikandi. Yoza na bakuki avant que non la question nanga oza na bakuki yoza na falinga question na te ça m'énerve nga naza artiste na kozala epaité où je suis quelqu'un de Paul ou bien de Silas je ne peux pas être comme ça nga naza artiste ça na sexité artiste ça na tendance te ba producteur bazali ebele o bako bengi sangana kendi so na komi mutu ya Cameroun so na komi mutu ya George so na komi mutu ya Sokolo Mpakala au moins te na ko ba limité moyena évoluer makasi ozalate Marcel s'il a fait son travail très bien Belleville fait son travail calme et bien à quoi ça sert il faut na tout anisa bango na komisa bango neti nga fona zala pas Belleville to na zala pas Sila wana za so artiste te parce que bato bazo causer neti rando wana mais ça bango on a faut luka bato wana il y a des ceux qui me donnent oh ba pesi même déjà position na bango artiste pe ya ba génération na yo parlons neti artiste nani grand frère na biso yo papa Serge Assani a pesi pe na position na ye ba ni mais et wana so qui Serge les avantages mais yango na zoloba excusez nga na zo anticiper yo voilà mais ça m'arrange pas OK ce qui Serge a coupé sa position c'est Serge. Ce qui Alain a posé en position, c'est Alain. Moi, je ne suis pas Alain, je ne suis pas Serge. Moi, je suis Jean-Blaise Lukanu. Autrement dit, Tine do Dokoma Okirokia. Naza Bangoti, Mutna Mutaebi et Sikazali, Pe Mutaebi, Mutnusaebi, évolution naïe, Pe Aibi, motivation naïe, Nakataba Makambo. Nana cause à la actrice ya Silate, na cause à la acteur ya Silate, to acteur ya Belviti. Mais na yaka kosala misala epai na bango
soki Bellevue bengi singa na kende osala musala na ngai a bon uniforme jusqu'à présent si la nana benga ngai te mais naza muta Bellevue te so nazo leka ba comprendre que autant mususu yoza no mpina mutu ya famille bota tango mususu lokona na tourna kuna mingi tango mususu ekozala ndenge wana na non naza na batana ensuite pe Bellevue ndenge azana ye moko Bellevue ndenge azana ayebi ke batu mutu boye akozala mutu na ye te poso mutu ala kobi mutu na ye fo bana kofuta ye fo bana kofuta ye kozwa mutu akoma ya yo il faut bon donc soki tolobi to ke na ba réalité bato basala makambo na fo bazwa ba mbongo ebele so bazaka na ba 50 na ba 20 yango ti fo bazwa bina kam ba $7,000 par mois kokoma ko dépendre kaka na mutu olobela aka ye oh kasi yango ne ki ici Sankara de kuta poto ah oui hein oh mais oui il va Sankara de kuta ke na poto ba blaze élément ba ke na poto parce que ça le quoi mutu maso sala ki Sankara na ba vrai terme mais ngai Bellevue abenga ngai na osala musala peka Bellevue te ate bele ba benga ngai voilà aida to benga na sala musala na kena sala musala tout le monde a même pas ya pasteur de la foi oui a fou quand même il bosse à cher pour essayer à roboma moto oyo. Maintenant, avez-vous pas pensé un jour, pour rappeler Hermona Bellevue trop? Est-ce que si déjà arrivé à couper cette à moi Toli par rapport à Nima non, ça la montée. Ensuite, la réalité, ni la fan de Bellevue. On a des années innocentes. Batumba, on a un problème. Attaper si la ningazan. Si la loba na évité, face na caché, ou bien face à Bellevue caché. Mais nenge na na fani na sila mingi na sala na tourna na sila une fois na parce que joua kito makasi na tourna na sila une fois na réveil tant tous na réveil OK azara moi si na ngai tant na longue réveil na pona longue réveil brisque na longue réveil na kanda na en plein tournage na longue moto ba remplaçant ngai comme les aka Emani je salue le pasteur Emani azana France je crois voilà azaka acteur ya Sinark si la quoi travail n'était pour a pesa eloko yo azaka na besoin te parce que ça me blesse ça piko pour nous banika kaya ko tourner sur longona e wana silo asi saka film sur okenda ke na e to travailler na e ngwana Bellevue na zui moi tango ozala na e na limite ndina solo na Bellevue na yebi na ngaiti lobaki azala na face na e caché mais ndenge na yebi Bellevue kutu yemo utamusa kama bilo mususu wana na moni yango deux fois na tournage OK na laxi funa bi mais yo ni nango papa ma yebi na ngango te siko na lobani muto bi yebi yango te o condamné kaka o yebi c'est que yo yebi te neti dernièrement ndeko mo ba to benga ngalo sala film bo sali sala sala nini vidéo moko tina ocha commentaire lo bana ba sala ngo et pour nini mo Bellevue benga te be mutu wana a benga ngai déjà na makambo mususu ba guerre mususu mona ba guerre wana tant so bango mi ba mo sila tam so yebi na epe ngote soki de la fois fukama alobane wana po amona ka conséquence ngai pe na mona ka conséquence na mona ke lo mo ya mabeli buso. Celui peut-être en face aux gens qui opportunité tout le monde a eu le ligneur le bela bangote pour comprendre que le raison angote s'il faut peut-être qu'on interpeller bangote parce que le pesa bango le rwanda titoli na pesa ba tutoli tengai poni pour lingana na ngote neti na monde la biso to yeba boy pesa na ntoli mais tout le monde a yebi omoni mutu o ba pesa atoli eza mutu aza ignorant na likambo mais mutu ayeba ba pesa ke toli te Olivolo ba ke batona ndenge baza ona ba yebite non on pas tout sur la penza mais bien sûr ba koko yeba parce que on précise un peu carrément mutu amunene kutu abengisa bango afandisa bango asolisa asala effort ke makambo esila te ne faut ça passer la munene ti on mutu pamba boy conseil ni no pesa bango bayoka mais ngai na yebike na sila na Bellevue elo ezate loba ba face caché na bango le soki na kotala na misuli na mona bango
na yebi kelo eza na côté. On dirait ba comédie ba comment c'est pena na on est na rando on est guerre ya wenge ko ba comment c'est pena na peut-être on dirait so ba sangani makambo ezali souste peut-être on te bana wera na JB ba yokana na bon moto pe kufa tamusu baza na bongo ko makambo ezala botamusu pe ego za pe moi ego za la pe tamusu ndengwana mais kotala bango pena bo avec toute sincérité ndena yekutu boye vite fait na tikeli film mona na film pena zaki na casting na jouer te donc na profiter na senga esquisse na nga et pas mams Belvique Kandi qui na kende qui na ebisa kiote mais na tikali maloba nyonso pas ya moto asala casting voilà qui na zo voyager na sana katikati ya voyage. OK bien oza déjà na ngola na biso alors tout sur la non moi makambo etali oza si aussi si ma Belvina na te oza na conseil te conseil za pas épargner na abi makambo sala si on va na suwa na poani ya pasi toza na ngola oza na moi kwenda futuka quoi bisasa Angola oyebi pe moi histoire très bien Angola natan oyo ya Luanda ni hôtel ki artiste ba diaspora ba évolue awa est-ce que les appels à président mon ya artiste comédien nous ça pas problème hein pas problème ngaza Angola te pas problème bon comment na bango ne ba yaki kisasa bato ba yaki kisasa na wana ndé président ba artiste te ba ina confusion. Oh, comment ça? Oh, je dis vrai. Je dis vrai. Non, le bango vrai. Président et banagi tene président azalagi te bango nyonso de bazalaki wana pas président. Président bango tout ba président. Ah, je t'aime Galinda. Non, mon aki nani. My God. Le président qui là Métatron. Président Mobutu. Yazara Métatron. Métatron. Bétatron. Métatron. Ça signifie quoi Métatron? Je ne sais pas, on est yebiga yemo, tant on zonga tout na susu. Mais Métatron yoza yé droit tête. Comment est-ce que batum susu? Non, le problème yango ezo na ça sincère. Vraiment. Pour nayebi na léser batum susu, mais je ne suis pas pour léser les gens. Voilà. Na lingi likanisi, eza obligation te. Voilà. Vous savez, l'Angola c'est un pays au diaspora congolaise eza ebele. OK. Malgré tout bozo angolais tambolaka na principe nango. Mais on remarque que lingala eza na sur 100% lingala ezo moi tamso moi ba 34 50 45 soki bité pour même ba 50%. Ouais. C'est bon ba 50 c'est trop. Nako ba 30% 35% lingala na katikati ya communauté angolaise. Okay. Lingala ezali na kati. On remarque kutu na bango montant bazo yemba banzembo na bango ya ba portugais. Voilà. Lingala ekota. Donc par là, il y a kolobake lingala eza na influence. Et si kanyon so batu bazalaka soki organisation ezati. Siri mo na okaka Carlos Ndazaka président ya ba comédien angolais. Papa, kozala président ya batu ezala kombuti ezala misala. OK. On a un D. Kozala président ya batu il faut zana motema ya kotambwisa batu. 3. Il faut oyeba ko réunir batu. Et loko wana na Angola ezate parce que oyazoya aza déjà danger. Oyazoya wana aza danger. Okuna zoya aza danger. Okuna bazoya aza danger. O réalisateur wana réalisateur wana kuna réalisateur wana musicien wana kuna musicien. Siko omwete ke to tamola. Non non kokamba nani. Ya wana to mona ata musukutu biso na kisasa malgré to boya na biso ya NTP sango mais masumu kaka za président. Mais to boya na biso yi. Vraiment. Mais za président. Malgré ba plateforme ngo ezebele to kanisa ezali JP Masamba. Ba gesho pe bana lemba bazana ngo. Président JP Masamba. Vraiment. Ba gesho pe bazana wana mutu na ngai. Ba gesho pe na on se fait là parce que bazana festival moko mangeant avec les enfants. Bana ba tisto ba kufa. Oliana bango donc c'est ça. Ba gesho pe bazali ba plateforme eza moins mingi. Mais ba aimons-nous réellement vivant, ya ba président Saï
Piston la diaspora Bazali, Gianni Faya, Hans Luzolo, qui ça pour Ibélé. On remarque que malgré ça, l'organisation est là. Voilà. Mais il y a biso danger. En Angola, l'organisation n'est pas là. Les gens ne sont pas organisés. Voilà. Les gens ne veulent pas balingi ko yebate. Balingi ba mona yebate ke na eloko oyo penza ngana okokango te photo pesa ngo intel. Ya sani. To bitumba ya leadership ya Angola banati. Mobutu azoya na ndenge nae. Je t'aime Kaninda. A changé comme Mikolo comme tout puissant. Ah na ndenge nae. Vu de loin. Nani comment les nani? Gervis, il pas zoya na ndenge nae. Saipe Saïd de Angola azana ndenge nae. Donc mutu azana ndenge nae azolinga koya. Or que pour comédie yako Angola ezo ya diaspora ezo sens il faut que ça ini tout tikana nuba divergence to kotsana na katikati ya unité to meka neti GSM Pro na ba projet nango auto melai ko solola bazali balingi ba faire valoriser ba filmer oizo sama na kati ya Angola et banagoleka na kati Angola pe na libanda. Ce sont des projets. Sikoyo, il faut que luka mutu. Pas poser le roi mutu pour avoir projet à pendant pas mais nan. C'est très compliqué. Alors, ils ont la question moroboué la canne qui penana tunayo parce que toi qui déjà na shit. Bien que c'est ça déjà. Toi qui déjà na ko shité. TV za na yoge lenga ngo penani na yoga. Vraiment. Toi, qu'est-ce qu'on a pas question au bombarder? Et on a vu tout le monde qui dit en état de chiter. Quand est-ce que tu comprends quand est-ce que tu comprendre biso son abato botala biso que artiste ana combo? Est-ce que ça pour ayebani trop ton snagi ça aïvolera awa azana combo na kisasa yango soki aza ta apika na combo ou soit soki aza na relation na ba collègue ba artiste comédien ndi azana combo na lina on peut reconnaître cela na lina répondre on a deux volets voilà on répond on a trois volets OK solo mabe ya na combo kombo nango solo ya mabe solo ya malamu peza na combo kombo nango solo ya malamu azo reconnaître motu na identité na l'identité voilà oyo akopesa motu na opesa ba exemple oyoba Kodia Nzombo oui azaliti lelo mais comme on a etikala parce que a saisi ça qui opportunité na ye Bible lo ba elo moko on donne ce qu'on a si tu as rien on donne rien succès est à passagère mais l'identité reste ba yeba motu pona succès ba yeba motu pona identité omoni Joana yimta na ma ya ba Nigérien l'identité parce que ba te belé baza ba tourlanga nemo na personne exemple qui a au sala et l'auté au pesa et l'auté va te reconnaître on est dans son succès na personne exemple comme on a na pesa exemple nanga voilà Jean Blaise mais le soki na internet on a ba do Chinedu c'est l'identité na sali identité na pesa au sens na pesa en combo est-ce que tu solo na Chinedu et tout cela na Chinedu et ça se peut bien tout cela na Chinedu OK yeah autre na tiko yo na Chinedu o mona Chinedu yutiko
ndenge na ataro baboyi nada ku bato batikira bago toko za lelo bakopesa te opesa opesa ngote omona go bato mutoto aye azoteka na omona na weza gabela bato nyoto bateka tamizani mais ezana mama moko adaka na kwe ataka yo ataka atra ya ataka 5 ati apeti identité ya 5 tokele pa mama ya 5 yo oteka te identité na ye akwana omona go ti de du ye yuti na ye bati no dite na Congo na ye bati no dite Blaise Zongi très bien sai aubungati OK et sobe aubungati l'identité ya mwana mission aubungati c'est l'identité José de Londres aubungati c'est l'identité bato nyonso baodiembelaka na sima ya bakasha bato eza yo te okozala na succès mais tu n'as pas l'identité maintenant pe solo mot concret voilà toyibaka lava oyibi lava leader mama na te mais mutu moko aye apesi identité croisée na ya lava iseni tshelo mo eloko na oloba mo avec toute sincérité bato bari mo olobaka décor aya na identité ya lava non décor n'est pas lava décor c'est décor mais décor sani akenana do aleka kala pembe na lava OK pona ni na lava pour lava ko mata na mire mais décor mata na mire te lava ko mata le courant nzete mais décor mata na nzete te mais so tali bango zo moleti baza batu mi ba mutu moko OK baza bakabwana c'est ça l'identité eza na batu musu ba olekate donc na lina ebisa batu ko jouer eza ko lata nanoté OK ezali il faut donner aux gens eloko batu bazozela po batu bakobosa na yo te lobi totambola ina yo cordon ngango na bomba mangata musu na sa chapeau Blaise donc ngai moko ça me fait du bien parce que nazo poser identité moko bato babenga marque pour nani marque déposé merci voilà pour nani nous jouer sur Chinedu te on a évité question na yo qui réponse nango eza nango mais nango ba faut répondre biso na moi premier volet deuxième volet zani voilà bato misusu baza censé ya oyebana mais baza censé ya oleka nalina tanga bakoma bato te na oleze bato bato bile baleka abeni awa na apesu te comme exemple nazoba opesa bakombo te okrina yo loba na yo logo yo zano journaliste loba na o ngungi munyona ya muyumbe azala kaka aleka nime azali aza vie mais aleka ngungi OK ngungi muyombe gauche inaperçu asali succès mais atiki eloti baza ebele ba alima ki ngando tant sous. Bon, très bien, merci Jean-Blaise Lukanou. Vraiment, nous arrivons, tous on a déjà net na Souka. Alors, que dites-vous sur les artistes Oyo? Bah, c'est incarnera déjà dans bateau batika ba identité. Comme net na moula, ça va bloquer régnera trop. Tout ça na ba sai yango. Ezaka nango mabete. Tout ça na ba pululu yangola. Ezaka nango mabete. Auto la sanga soki pe kela ba auto la sakela mobo yangola lisusu. Ezaka nango mabete. Ezaka nango mabete. OK. Conséquence nango ezali que ti mutu wana za ko original eza ko exister yo photocopie au monde na terre. Conséquence peut-être que mutu wana mukolo zela ya kufa. Mwita mpululu akufi ba pululu bazani. Ba bimiti. Tant pululu azali bazarabi.
na lobite ki bazo sa mabe. Mais na angle sous c'est peut-être manque ya bon na lingi na inspiration. Les gens manquent inspiration té. Les alliés qui mutonga yi makama olukate. Et lingo lo bateki neti ngai. Ngaso mina incarner ro VS na bomayo. Matondo matea. Oh, kala nazaki so nazo bimi, so nazo na lati parcours kilote na tie libume oza mabe. Nena yeba yike eza pasi na ya ko bima na identité ya mutu wana. OK. Parce que erolia ngai un jour esika ya zali atanga na yeneni ba mona ga yi ba mona ngati. OK. C'est ça. En tout cas, un grand merci. Nabato Nyonso, Bazola Ndarabiso Boué, Zosala bien. Awabiso, toujours. Christian Leko, Omokoko, merci à vous. Namona un message, ne s'agit bien. Merci à Patoukiama, lumière de Lemba. Un grand merci à vous, Patoukiama, lumière de Lemba. Et puis, Naba DJ Nyonso, hein. Nazarate, Bozo Vila Awabiso sur Miss Gay Télévision, et ça l'a bien. Merci à DJ Ibuba Tiambezi, merci na DJ Suprême et pas à Dona Maria, merci pena DJ Boyka Barcelone, vous êtes belé ba DJ Nyonso Balinganga, DJ Fogu, hein? Vraiment merci Nabino, Nebo Panda Sangwe Awabiso, Alvej Lalpuga Papa Moniokoli, un grand merci à vous, merci pour na ba message et ça va toujours bien. Ben Willy les Gabonais, na Pessio Mote, le seul fantôme qui sourit, n'a pas su vraiment Motesi Gozali. Un grand merci aussi à Paulo dos Santos, le guerrier, hein? Paulo dos Santos, le guerrier. Un grand merci à vous. Au moni plateau Nabiso Oyo, ils ont un sponsor, ils ont un monsieur Salama. D'accord, donc on a profité dans le banc. Tout cas, bandeko nyonso oba na biso. Voilà. L'Angola est vaste. OK. Mais bato belé ba éviter que publicité zali force. OK. Nazo profiter ko senga na bino que boya ko s'adhérer ou bien boya ko pesa penser na bino na katkati ya Miss Gay Télévision. Au sein leblo ba publicité bien. OK. Ngai na ye a na plateau oyo eza 4e fois na nazali awa. Nazo mona eloko ngo ningi za okende pe na yoki na moki projet, j'ai senti que bozo bimisa télévision TNT. OK. TNT na réalité à Congo, voilà. Mais ils ont investi en Angola. Voilà. Donc on a collecté ça produit na bino, ba salon de coiffure, ba hôtel, ba flat hôtel, voilà. Ba publicité bolingi ba sali la bino, boya ba sali la bino. Bandeko bazana libana mboka, obi sa bandeko na bino ke esika ya kolekisa biloko pour na publicité. Coca-Cola, ti les doit ça la publicité. Ça la publicité, voilà. Donc et vous allez malin mingi, vous allez ba sport. Nabino bo balexé la bino awa en tout cas ils a ici kamoko extra naza épaté voilà. Awa biso vraiment merci nenge message le qui wane salikera bien na yebi ki ya robi viseur ici Rosali contrat calamité toujours renouvelé peu ça na bien merci aussi na acteur Bomba vous tout qui dit acteur Bomba vous tout qui dit Pablo Kini n'a pas chopé moté merci à vous. Pablo King to Pablo Kini. Pablo Kini. Ah non kaka comment. Ah Pablo Kini. Mais il y a un bon partenaire. Il y a tsaka babiloko. Eh o tchawa. Ah ebisenga ngana banda. Moi je fais onazaki nango nebi belobara Georges va avec les paix que tu as. On a sali nan. Les paix que j'avais yango. En tout cas félicitations. Donc grande dispatchante donc émission abiso yango ndega to solaki et ça abiso bien ce qui peut photo nango wana na nenga bangola boepo premièrement on a mabele si Gozali et puis total na nga mususu quoi. Donc et ça abiso vraiment bien. Alors Jabless Luka nous a plaisir on a biso Gozano na plateau. Merci beaucoup. Et ça abiso vraiment plaisir. Merci. À retenir pour l'émission Lelo na Ningoza Sko na Angola. Tous la nini comme projet. Bon, dans un projet il y a bon, na les ébatoutés. Voilà. Na un projet à cinéma. OK. Tous en film mo tozo nazo réalisé awa. OK. Pas de so akamo asani. Bon, tous en total yango. Ils en portugais tout en lingala. Non, ils en na portugais. Ils ont filmé ça en portugais. Oh, t'as mis fort le portugais. Ah ouais. Si. Então falo português, não é uma coisa de como é que eu vou explicar? Não é uma coisa de tentar, não estamos a tentar. OK. Estamos a fazer.
estamos a trabalhar. Ok. Não vamos tentar, mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar, certo. Ok. Então, só que muito nisso a kozala para calamité to ko sala recrutement. Ya batu oyo bako travailler na biso. Participer. Film pensée ezali tolingi to lobela. Bon, le les a projet tolingi to lobango mais pas projet za moi mingi. Ça dit baba. Donc tous autres travailler na GSM Pro. Ok. Tous autres travailler na GSM Pro na ba projet oyo ezali lié kaka na makambo etali audio visuel. Voilà. Donc studio et musique. Kalamingi était aux anaba émission émission live. Voilà. Bon on a awa biso live. Donc tous en moi projet moi mi. Voilà. Donc je suis là pour na ko seconder qui va makamango et qui ne moi na façon moko boy. Voilà. Si tu lances la date ya casting ba nini ezala nini ba modalité ezala nini pour non tolingi to dévoiler na sécurité. OK. Parce que ça projet moko te ya koloba ke eza nga terre à terre. Tozali communauté congolaise mais tozali na Angola. Nous voulons faire des choses na caractère angolaise. Nous vamos fazer as coisas tipo estamos a brincar não, mas vamos fazer uma coisa que todo mundo quando alguém fica em casa tá a olhar, tá a ver mesmo que não essas pessoas conseguiu tempo de trabalhar. Ei, falas mesmo. Não estou a falar. Que bom. Quem quiser também passar nesse programa, consoante a linguagem depende muito dos convidados. Aqui, se for em francês, vamos. Em português, vamos. Lingala também, vamos. Não importa. Então, você também quiser, és artista, liga para nós. Porque aqui somos nós. Como aqui, assim, Lingala é Awabiso. Então, em português, aqui somos nós. Ok. Então, pronto. Então, eu convido todos os artistas que quiserem passar, venham, liga para nós. Os kuduristas. Okay. Você que és artista, quer fazer clipes, organizar os clipes, muita coisa. Então, liga para nós. Tem casamento, tem qualquer evento, concerto, liga para nós. Vamos ver cobrir o vosso evento e vais gostar da qualidade, porque aqui manda qualidade. Okay. Então, muito obrigado por estar conosco. Então, estamos no fim. Temos um sistema, é sempre, né? Quando a pessoa passa, tem a família, tem os conhecidos, tem os amigos, as amigas, que pode mandar um abraço. Abraço. Yeah. Se tu mandar abraço, na minha família está aqui em Angola. Ok. Tu mandar abraço na meu filho. Elder Lucano. Tu mandar abraço da minha irmã que está no Petrangola. Ok. Manassuase. Tu mandar abraço. Há muita gente também. Yeah. Há muita gente. Não, se vou iniciar já a falar agora, não sei quando que eu vou acabar. Então. Mas pronto, né? Mas tu mandar abraço com todo mundo gosta do João Blaise Lucano. Gosta Lucano José Ferreira. Estou aqui. Tine duo do Kuma. O que lá? Vou dar meu número, né? É o número que quiser ligar. Daqui de Angola, não é? Alors, très bien. Tokutani Abisso Mbalasima sur l'émission Awabisso. En tout cas, vous en avez besoin, vous allez benventu Nabino, pour contacter GSM Pro, tout ça on a pour couvrir l'événement. Un grand merci derrière les caméras. C'était comme ça. L'ingénieur Degem Ngoma, l'ingénieur J26, en tout cas, bateau Simba Yiba matériel, Makamabo et Salama, en tout cas, merci vraiment Nabino. Un grand merci à tous les amis des Congolaises. 3 fois boss, Jean Sinzazi, Napesio, un grand merci à vous. Napesio Mbote, na Kilo Yamoka Jibaz, Jordan Mbata. Mais bateau Nyoso Babana au Salaba Kombo na bash Congolaise, on a bazana Monsouté. Bazaza na Bango. Fils qui a les députés, Madame Toussoula qui yango déjà. Bobi senga yo kende, biso to tindi kaka. Kanga nesenga suna pelate, batini ga pona pela. Ça dit la décision a démarré, carburant kana koma. Et ça l'en a toujours bien. Alors, merci Pélissu Subongo, en direct qui à Paris, et c'est Charlie Luboya, grand prêtre Charlie Luboya. Je suis reconnaissant.
sans oublier na Kishasa na moni celui qu'on appelle Gelor Koutima, hein, Mokonza Bashege Gelor par rapport Mokonza Bashege grand frère propre na ozana Kishasa oyebisenga na ozaka na ville bana sa commune à Lemba. Donc na pesi mino nyonso mbote ba ubolingaka Miss Girl na tikibino otikala malamu toujours connecté neto bandi boye to téléma lisusu te, hein, pour balayer toujours na chambre. À qui sommes nous awa biso. À la prochaine.